Je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Congo, Congo nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Comprenez mon émotion. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala Congo bokomona pamba lobi bokolula yango. Mbote na bino nyonso balandi ya Info Plus acheter bino ba oyo bozwi sur occasion malamu ya kolanda biso mokolo ya lelo. Tofungola basango na biso kuna na cité ya Union africaine pona koyebisa bino que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki bango une trentaine ya ambassadeurs ya République démocratique du Congo oyo bazalaka bongo à l'étranger pe basolaki kitoko ba détail na élément oyo. Ezalaki bongo na cité ya Union africaine, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akutanaki bongo na une trentaine des ambassadeurs congolais extraordinaires pe plénipotentiaires oyo bazalaka bongo la ba poste à l'étranger. Pesima ya réunion wana, Monsieur François Balumwene alobaki que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi bango volonté na ye réel ya ko améliorer ba conditions de vie ya ba ambassadeurs pe ba diplomate pour que République démocratique du Congo ezala représenter kitoko pe malamu à l'étranger. Pe abakisaki lisusu ke programme moko ya rénovation pe ya modernisation ya ba ambassade pe ba chancellerie oyo bango bazali ekosale makalate. Pe programme ya acquisition pour na ba place oyo bazo louer pe programme ya construction na ba pays oyo bango bazo disposer ba terrain oyo eza minene makasi. Wana maloba ya Monsieur François Balumwene oyo azali bongo ambassadeur ya République démocratique du Congo na Chine. Pe tikato ebisa bino que délégation oyo ya ba ambassadeur bazalaki bongo conduite na ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Totika bongo présidence pour la requête na ministère ya défense ko ebisa bino que patron ya défense nationale ya République démocratique du Congo excellence Jean-Pierre Bemba ayambaki bongo envoyé spécial ya Afrique du Sud pour na Grand Lac basola ki na oyo etali ba relation entre deux pays ba détail na élément oyo. Envoyé spécial ya président sud-africain na région ya Grand Lac, Jeff Radebe azalaki à la tête ya délégation moko très importante pe bayambamaki epai ya vice-premier ministre ya défense nationale et ancien combattant excellence Jean-Pierre Bemba Gombo na kati ya cabinet de travail na ye. Boyeba que deux personnalités oyo basalaki séance de travail moko liboso ya ba collaborateur na bango pe na simana yango monsieur Jeff alobaki que azalaki désigné envoyé spécial epai ya président Cyril Ramaphosa na région ya Grand Lac pe na focus moko spécial na République démocratique du Congo. Abakisaki lisusu que président na bango aza engagé pe déterminé ya ko approfondir pe ko développer ba relation économique entre République démocratique du Congo na Afrique du Sud pe ko ya na ye ko kutana na vice-premier ministre ye pe aza déterminé ya ko mona relation oyo ekende liboso na oyo etali crise oyo ezali bongo na est ya République démocratique du Congo. Alobaki na maloba ya chef de l'État sud-africain que akosepela komona est ya République démocratique du Congo ezongela kimia na yango pona oyo etali solution. Émissaire ya Cyril Ramaphosa alobaki que lokola ba membre ya SADC esengeli kimia ekota na Lumbango bosimba que na masolo na bango ba evokaki pe coopération militaire entre Afrique du Sud na RDC pe alobaki pona coopération militaire entre deux pays eza malamu mingi pe eza moyen moko important pona kimia ekota pe ba mona prospérité ya peuple congolais. Kinshasa ezali bongo capitale ya République démocratique du Congo kasi bato mingi baye barate ebanda ndenge nini bolanda historique ya Kinshasa. Kinshasa est la superficie ya 9965 km². Nakala kombo na yango ezalaka Léopoldville na époque coloniale. Pe kombo ya Kinshasa eutaka epai ya Maréchal Mobutu le 3 mai 1966 ezalaka nde Kinshasa. Oyo signification nango ezali c'est quoi?
pe ezalaka nanu mwa site moko ya bateke. Tika toyebisa bino ke Kinshasa tango ezalaka na kombo ya Leopoldville ezalaka kaka na 4 communes oyo Saint-Jean, Kalina, Barumbu pe Kitambo oyo ebengamaka pe Léo 2. Ezalaka urbanisé na 1930 na architecte Requier, na Simande Dendal, Raquin, Fokobel, Mboka Sika, Kimbamba Kiankese, Ndili, Lemba Imbu, Riflar, Sangamamba, Mbinza, pe ba quartier mususu eyaki kobima. Melelo Kinshasa ekoma na 24 communes na 4 districts o ezali Tchangu, Funa, Lukunga pe Moamba. Pe Kinshasa ekoma capitale ya République démocratique du Congo na 1923 après Boma na Vivi. Palais de la Nation oyo tomonaka wana nde ezalaki premier bâtiment ya administration publique na Congo. Chantier naval industriel du Congo Chanik na Bokuse yango nde ezali port fluvial ya liboso na Kinshasa. Jardin botanique ya Kinshasa ebengamaka parc de Boek pe Brikine ezalaka première société ya fabrication ya ba bloc ya ciment na Congo ezalaka créé na 1945 na kombo ya Bricongo. Tika toyebisa bino ke place oyo muzole ya musée Laurent Désiré Kabila ezali na kala ebengamaka place du trône. Wana nde statue ya roi Léopold II ezali pe ezala baptisé place de la nation. Boyebake Kinshasa na kala ezalaka moins peuplé par rapport ya lelo. Kasi lelo Kinshasa ekoma na batu ebele. L'histoire continue. Info plus H213 obenga toujours yo mutolingi okoma professionnel ya média ya kakozwa information ya malonga po okoma professionnel. Info plus H213 fongoli ba porte na yango po na yo mutu olingi okoma professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation ekuba. Na Info plus H213 bazo pesa ba formation lokola ya prise de vie okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezopesa ma kitoko. Bongo po na régie télé. Na Info plus H213 formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo po na pilotage ya drone. Wana kutu jemuke na Info plus H213. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezopesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info plus H213 eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info plus H213 eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info plus H213 okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info plus H213. Info plus H213 ezokomisa bato utile na société. Ba oyo bayaki kozwa formation na Info plus HD bakomi ba professionnel bolanda moko na bango oyo ayekola kibongo montage vidéo. Awa na centre de formation Info plus HD bazo pesa ba formation ya qualité ya ba logiciel moko ya malamu eko permettre na yo osala musala yo partout pe kitoko penza. Sur le plan pratique kutu kolobate parce que awa na Info plus HD ba pesa ka pratique na bango kitoko makasi. Leo na kolakisa bino moko ya ba logiciel na biso to bengi na kombo ya Adobe Premiere Pro na version yango ya sika ya 2023. Oyo ezali bongo fenêtre de projet.
na kati na fenêtre de projet belema nyonso to importa ko yutaka libanda efandaka nde awa na kati ya fenêtre de projet. Après nde tomemi yango awa na séquence de montage. Na kati na séquence de montage tozali bongo na ba piste ya audio pe vidéo. Tango to montaka ba elema na biso awa na séquence de montage et s'affichera awa na moniteur du programme. Oyo ezali bongo montage elema ona uti ko sala. Siko nazolakisa bino lolenge nini basalaka rendu final. Ezali bongo rendu final yelimo na uti ko sala na bengi yo muto fanda na ndako anene loko osala te yaka posa lolenge nga na uti ko sala obo moni eza muke ona yebi eza tellement ebeli bato ebele ba préférera kolia maki chaque jour kasi ba yeba ka importance na yango te na nzoto ya muto yango la plamedi ki bwana alobeli bongo importance ya maki kolia maki ezalaka malamu mingi na santé ya moto kasi bato mingi baliaka yango pe bayebaka te nini oyo esalaka na nzoto ya moto boyeba ke blanc pe jaune d'œuf eza riche na banutriments bavitamine pe baprotéine liposoluble lokola vitamine D pe E na bacide gras maki eza eloko moko ya malamu mpona santé ya moto po ete bokoki kosalela yango barecette ebele ezalaka pe na bavitamine nyonso oyo organisme ya moto eza nango besoin lokola vitamine D, B12, iodé minéral pe eza source ya motuya po ezo contenir 9 acides aminés pour na alimentation moko ya malamu pe équilibré eza pe na ba vitamine A pe E maki ezalaka riche en bétail pe choléine nutriments oyo ebatelaka mpona bamaladi cardiovasculaire to pe bamaladi ya cœur bavitamine yango ezalaka malamu mpona koforme bamembrane cellulaire po ete cerveau mémoire esala malamu kasi esungaka pe mpona misu pe esalaka ete moto agere poids ya nzoto na ye na yango esengeli na biso koliaka maki ntango nyonso po ete tobénéficie na bavitamine na yango nyonso na basanté na biso bareporter ya Info Plus HD bakitaki bongo na nzela basoli na population kasi eloko se moko population kinoise to pe congolaise ezole la vie sociale eza pasi na ndenge ya kosakana te boyoka bango noko eloba su te posaka na lela kaka na kufa po bango batika na bandeko na bango na ebi te ki bokonza bakota ipo basunga banani na kanse kutunde baluba bazala bia biso nde to sufu biso nyoso ka to nyoka maka baluba bakomomela ti 10 heures tango bozana kati ya libota makambo ezotambola te solution utere pa na papa alors ndenge mboka eza kotambola mikolo eza kotambola mabe makasi vraiment to ebite to bani soki keza peut-être fait du monde nde balori mais to ebite mais na tout wana miso na biso eza otala ka pe mokonza mboka parce que yenda alaka ki biso to pesa ki epe confiance na biso tout mobimba ke non akosunga biso mais makambo ngo eza koya selon attente na biso tiza kopesa passe mingi bakonzi ya mboko batalela biso likambo en tout cas bana to botami mwa age pe posani to ebite bana oyo ya sima bakozala ndenge nini ndenge nza boye kolo masango komi 1700 okoteka boye mso ozana intérieur bien 3000 bien 4000 facture ya mayo kina kokuta eye facture ya courant ngo pe eyaka te mayo eyaka te mayo wana mso boye eye 0h 4h mayo ekei courant net lelo eyaki 23h 3h, 2h, couré ekei. Maintenant, on a une facture. On a déclaré le bazar, bango bazar branché, na bateau, oh, ici, bango bazar na vie est bien. Biso misu soto, on a mboka, oh, bango batika na matiti, ou bien batika na basaché, bazo sera na bezune, pour bazar ati na bateau na kata mugina, na kata gishasa, oh. Pour l'instant, mboka est par terre. Donc, et là, on a monté marché. Bon, la circulation est zati. Baloni bilongo botité. Basala ezo simbati. Sec. Ba revoir gouvernement mbongo mona la raté et loko moko des au marché. Pourquoi balobaka ke mwasi atongaka mboka te e banda ndenge nini po baloba bongo boyoka population ndenge e réagir?
Moi j'ai attendu un bon gâteau. Tu vas nous demander moi j'ai attaché mon bain. Moi j'ai attendu un bon gâteau. Même moi ça tout à la Bible, moi ça ici. Ok, parce qu'on fait un show qui est comme maman les la base à nous. Voyez la maman moi ça ici. Ça moi si Info Plus H213 obenga toujours yo mutolingo comme professionnel ya média ka kozwa formation ya malonga po okoma professionnel. Info Plus H213 fongoli ba porte na yango po na yo mutu olingo comme professionnel na média. Yaka kozwa formation ya malonga, formation et kuba. Na Info Plus H213 bazo pesa ba formation lokola ya prise de vie okoma cameraman tope camera woman moko professionnel. Montage vidéo pe ezopesa ma kitoko. Bongo po na régie télé. Na Info Plus H213 formation eza ya régie télé numérique. Donc télévision ya kilelo po na pilotage ya drone. Wana kutu jemuke na Info Plus H213. Côté journalisme, kobanga na yo te po formation na yango ezopesa ma soin pe okokoma journaliste professionnel ya ko présenter ba journal, ko animer ba émission pe ko sala ba différents services nyonso oyo ezalaka na kati ya journalisme. Kasi na suka ya formation tunanga nini okoleka na jury na défense pe okozwa brevet na yo oyo eza qualifié et ko permettre yo osala musala partout dans le monde. Ya malamu lisusu na Info Plus H213 eza que ba apprenant ba kendaka ko sala ba pratique na bango libanda ya ville province ya Kinshasa. Donc na ba province mususu pona ko découvrir lisusu makambo ebele. Kasi pona ko koma na Info Plus H213 eza nango simple. Ezwami juste sur l'avenue Kisangani numéro 38 na quartier Baoba na commune Yangaba. Référence maison communale Yangaba. Tope obengi bango na ba numéro oyo eza affiché na se ya télévision na yo. Yaka kozwa formation na Info Plus H213 okozala jamais déçu. Bilengi ya formation ezande na Info Plus H213. Info Plus H213 ezokomisa bato utile na société. Centre hospitalier Kafek ezobenga toujours yo muto umela na maladie na yo topoza empoisonné beta tour kuna okozala jamais déçu. Dans le centre hospitalier Kafek yango hôpital oyo na yebisaki yo mema ngai papa mema okuzwa solution za la kimia kisasa basela kate ata bamoni mutata malade Zambi kaka kwa lusolo. Vous allez poser tout le monde docteur. Ça la fiche à consultation. Problème, ça t'est pas passé. Superman, papa. Superman. Âge. Une année et demie. Une année et demie. Vous n'avez pas âge, n'a pas papa. Ça n'a pas Ngana yébeli à la 48 et demi. Est-ce que vous avez tout? Ah, c'est quoi ça? C'est quoi papa? Attention, précis 12C. Superman. Papa docteur, bonjour. Bonjour. Papa, il y a un pas moyen. Docteur, ils ont eu comme un collègue, c'est un avertissement. Ils ont eu qu'à bien, ils ont qu'à Papa Superman. Docteur. Et si vous avez la kimia, na yoki ba plainte na yozo pesa awa. Ils ont centre hospitalier Kafek. Tous en machine ou babengaka prophète. Tous en 50 malades dans autres. Nyo sekobima. Ndeko zotanga o koto yo AVC, koto yo Kongo pasi, koto yo Zika, nyos ekobima na nzela ya prophète. Omoni
sorte ya machine oyo docteur Kafek na kotambola ba formation ndenge na ndenge na ba France, ba États-Unis, na bisika ba mboka ndenge na ndenge nde akendaki ko découvrir machine oyo tozo benga lelo prophète. Ayebaka makambo ezoya. Soko kozwa maladie eboya après machine oyo ko détecter. Soki maladie oyo ewumbeli akoyebisa esali mbula boni mbula tel. Eza bato ebele oyo awa baya na centre hospitalier Kafek bakutana na ba spécialiste pour awa ezala mindele baya ko traiter awa. Tellement que machine wana mindele achie mayele na ye nyonso na kati na yango azoyeba azo détecter ba malade nyonso sans monter sa plainte. Otata nzambe. Pe machine oyo esala coopération sans cicatrice. Mutazalaki na hernie oye na centre hospitalier Kafek na hernie na yo esali opération. Ezala o myome oyo basi bazo nyokoma mususu bazo vanda na yango kambule belé bazo botati. Na centre hospitalier Kafek oye bakosala opération sans cicatrice. Telema sikoyo okota na machine. Ozotala sikoyo kuna na écran. Nde ozobuna. Kuna ne zo détecter Jean luka ba maladi nzoto mobimba. Ndenge oleki na consultation na machine oyo prophète. Déjà solution na yo osozwi yango lobiko na yo ezwami déjà. Ezala mutaza na AVC, ezala mutaza na poison, surtout poison. Ato tika na 2 minutes ya liwa. Yaka na centre hospitalier Kafek okozwa lobiko na yo. Awa machine eza ebele. Surtout machine oyo to bengi prophète papa yango de suka. Nazemi mubimba. Umoni meme ndreko na yo musuta zana kuna na prophète soki ya nini? Benga ya utinda ye na centre hospitalier Kafeke. Iza na veni Ngindu numéro 5. Quartier Yolo Ezo. Kaka na rond-point. Les fous du français, les albums Yabandeko, les français par la musique que battent na marché pour améliorer la langue française na minoko ya bana biso kasibola na nzembo la bango moko ya kitoko. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. J'apprends l'alphabet français. A. Alphabet. B. Bébé. C. Cécile. D. Dodo. E. Écolier. F. Famille. G. Géographie. H. Homme. I. Image. J. Journal. K. Kiosque. L. Livre. M. Maman. N. Nature. O. Orange. P. Papa. Qui. Quartier. R. Rivière. S. Santé. T. Tambour. U. Usine. V. Valise. W. Wallon. X. Xylophone. Y. Yahoo. Z. Zèbre. L'alphabet français a 26 lettres. Je m'en vais citer les 26 lettres de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D,
français à 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. A, E, U, O, U, Y. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Invité du jour, il y a l'élo rédaction, il y a Info Plus HD proposé Bino et les Maoy. Bandeko baboti, bandeko bana biso, mpe bandeko promoteur ba école. Webi français na mboka oyo, langue enseignement. Ye azali tilo azali professeur, azo tangisa français na ba école. A constaté défaillance mingba ba faiblesse mix ya élève. Atangisi mbola ebele mais niveau ya bana français za ko diminuer kaka. Eza ko kitabe ko kita. Il a eu idée ya ko tangisa bana wana ya ko pesa mateya na ye na ndenge mosusu. Omoni likanisi ya azui ya wana vraiment faut te féliciter ye. Azui likanisi wana abi essayons de faire autrement. Bana balingi musique mingi, bana balinga musique mingi. Alors lui na le canal leisa bango na nope Mathéo na pesa bango na créer na classe bazo similaire pour niveau abane zo kitabe ko kita na leisa bango siko na musique. Allez, sikoyo ye akoti si banzembo ba notion na ye nyonso atangisaka ba nini tolo ba grammaire, conjugaison, formation de phrases nyonso wana o atangisaka na classe akodisi atiango na banzembo tala abimisi yango support liboso yango awe ezali audio oyo eza ba vidéo na yango pe soko tali na audio oyo contenu nango eza lokola tolba totanga alphabet français, la syllabe, les mots possessifs, les fous du français, hein, et bien faut baser ma bomane, les fous du français. Les fous du français 1, les fous du français 2, les 4 points cardinaux, Azako Mbappé, la notion Moussousou, Maté, les classe, les 4 points cardinaux. On est allé cours de français, et mes géographie. Nous sommes à Kati. Et ça, 8 chansons Mobimba, mais ce côté, on peut avoir ici, je crois que 10 ou bien 13 leçons. Et ça, dans l'album français, c'est la langue enseignement. Français est langue officielle au niveau de l'administration. Et français, c'est ce que tu as niveau de Mboka. Français est ce qui permet de communication dans le paya, dans le mususu. Au la tête. Par exemple, il y a le France, il y a le Canada, il y a le Côte d'Ivoire, il y a le Congo-Brazzaville ici. Brazzaville coûte tout le bâté parce que bon, il y a le Lingala. Mboko, il y a le Lingala, il y a le Swahili, il y a le qui congoté, en français. Donc nous avons intérêt aussi à ce que tu maîtrises français pour des besoins de communication avec ceux qui ne connaissent pas nos langues nationales. Donc ils ont intérêt n'importe tu maîtriser français. Alors dès qu'il y a une initiative, tu encourager pour à partir à moi déjà maîtriser français à partir à l'école. Il y a toujours des à disposition. Il y a Baboti pour na bana au niveau andako. Puis au niveau à école. Au niveau à école, on peut avoir ça. Ça peut aussi faire
c'était un instrument didactique, hein? Ça peut servir un instrument didactique par exemple. Bon, on a des leçons, on a tous des vidéos, et ça, on a dans la classe. On m'a donné maîtriser les mots possessifs, n'a pas geste. Donc ça dépend de la façon dont chaque professeur a utilisé à niveau de l'école. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais nous avons seulement voulu présenter ça. Na bino pour boyeba beaucoup consommer ango, beaucoup encourager ndekonabiso, na innovation où ils allaient apporter na domaine et enseignement. Donc nous vous donnons l'occasion en tout cas de soutenir notre ami et tous les pays mbela na organisme où il peut kosunga ndeko de façon que tout ça ça demande de l'argent, ça demande des moyens pour multiplier les vidéos et les libellés. Ça c'est au niveau du gouvernement. Bien sûr, nous pouvons vendre ça au niveau des écoles privées, tout ça là, mais le gouvernement pas qu'on s'allie sabiso. Na élément oyonde elaxike to komina suka ya Info Plus HD alilo, merci na confiance pe fidélité oyo bozana ngo ya kulanda biso tango nyonso. Merci na Plamedi ki bwana oazaki na sima ya caméra ye kakande akumbela ki édition. Un grand merci na les valables motoma kwa bien na baksela papa social. Na pesimbote la papa Evi Makuba. Kasi soki Jésus Christ nzambe ya pasteur racheter lita ayete ngai na bino tokuta na kaka aw. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango.